nde mutu abeta ngo rara moko ase mbote na bino bandeko balandi FM TV na moko le descendant prophète Kimbangu le petit-fils de Kuku Pemba. Descendant Kimbangu petit-fils ya Kuku Pemba keba na yo. Yuma banda yesu yongololo ngate mutu na loba yango mutu moko ya songolo pakala sabi misaka maloba na yo ebiango te. Bozebela kolanda émission na bino émission ezalaka po na bino. Peuple fois loba na lolenge ya lingeli. Mais kofinga mutute kokota pe na bandi na mutute lelo to koloba te mena na besoka boyo ka bande ko baza mieux placé ya koloba banani ba koloba boko découvrir bango bayeli nini boko yoka bango balingi pe nini boko kisaka pe ba posa na bango tango ba peso responsabilité ko sala musala sala ka pe na elengi mandal eta na ebisaka bino ke silaka o tuni nini mandal eta silaka e bandaka kuna pe sila lelo pe batelengana soignaka soko soignete un jour karma ozala pe ko futa yango Bible lobi que tous ces pays ici ba me ya biso to lobaka ke karma ezalaka ba cho place wana po sunga peuple zala pe na motema malamu pe ko sunga peuple yo moni ga ke no tango komi na bisika wana okangi okomi ne masolo ya yo ozalaka mongamba ozalaka muto otambola na makolo mutu kozala na ngote boyaki kisasa kotanga soi-disant le lobo koma ba congolais awa pe carte d'identité PC bimit tokoye babino est-ce que osala mangwele awo ngana na ngobota map na mama yemo toke na mama yemo totala ba liste est-ce que yo kozala te bozebela kolanda émission na bino bolingaka mingi na ye moko le descendant prophète Kimbangu lelo nazala bino te vambana bandeko bagolo batokolo bebelete boyoka bango listo ezala bato bayeba compétent osala musala kitoko tokolo banini émission na bino ngo se bandaki bo s'abonner ka un esprit en mote. N'esprit en mote bo sunganga bo tanga pe maboko. Na yebisi bangunza nyoso bato ba un esprit ya prophète Kimbangu bo soutenir moi na bino yeyo. Na lingi na nga bato desimité. Na lingi na nga pe occidentaux tenga lingi ka ba noir. Moi na bino bo che maboko. Mutu moko bazo beta tolo kende mutasimbi kodia. Baboto la rappel mutu kodia. Kodia tango yaka na vie ya mutu. Moi mutu ayeba pe ezate kasimi makambo. Kobeta tolo teke yonde mutozala makambu wana te azalaka areniaka tangu ya areniaka yo monaka ezape tangu na yo pezo rene me kobeta te tolo kayonde mutokangi kodi ya makambu tute keba kode ko boto mapena ndenge moko boye ekoti pe kaka kati makambu match se bandit émission na bino yango. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua Fondation Ezali Fondation Maloua Osalisa ba Congolais na ebisaka bino ke zalande na munoko ya koloba awa asende makambu. Est-ce que vous comprenez chango ngaya batute na cheboye asa cheboye pour la première fois arbitre cheboye. Est-ce que vous mona to bo mona te vambana to koloba te me ba mama baza ba koloba nazo répéter lisusu ke ba mama baza ba koloba nini bayeli nini na tisha FM TV pas assez le peuple s'exprime uza tozati sokoza uzaka malamu zalande mota malamu na ebisaka ke mandal était aussi la kalate ezosi la yo kalate awo okende wapi bato aboye siko so sola bien na bango te bandolo ta bango na palais olali boloti mama kingandi abimeli yo lobi kuno la mama kingandi pa abimeli yo kitoko na elengi na ebisaka bino tokolo bebele te men tonto bengana ba mama kusala na boye mbote mama mbote papa boye malamu na émission na biso tusana mukiawa kombo nani kombo na mama Beloti Kinzadi mama Beloti oui Kinzadi oui namoni awa namoni yo awa oye bosenga na yo ezanini posano ezanini biso to koloba te me yo mekana ko expliquer na peuple toye pa ya mama Rit asunga biso ndenge toza mama Rit na comprendre mama nani Maman Marthe. Ok, Maman Marthe. Hey. Maman Marthe, maman est président, non? Oui. Ok. Tu es pas là, sécurité et ça makasi. Biso na quartier ya Yaoundé Kingabwa. Donc Kulu ne leki makasi.
koboma eleki toza na kimia te toza penda na kimia te donc olala comme il faut que toko kolala 18h po koboma eleki bazo boma bato mingi donc bana moye matambo eza tata bana bauti classe baotanga musika donc bazaka il faut bazonga fa voilà la commune Kingabo limité OK donc on a insécurité ça exact donc tozo vivre penza bien te donc toyo kosenga lisungi pa ya mama Max asunga biso penza po boye tokokoka te to vivre ndenge nini donc insécurité kuna donc passe na passe eza penda passe ezo simba penza te kobomeleki kuluna nde kuluna mais kuna bakonza la police bazate bakoma dedans OK kuta na poste soda samila langue ça bozana boni ba mama nanga baena ba mama no baena po olekana misobo yana nawa to mekana ko solo la ba comprendre toza mama le kana boye yo le kana boye voilà bo changa la katikati OK ba mama mususu le kana boye bo mekepe ko solo na to solo na bino na malamu mama yo okomekana ko expliquer biso bolimbisi na pona ko simba boye po faut comprendre toi na kati émission bo uti kingabwa to moni banderole na bino balobi bosenge insécurité c'est ça nakata kingabwa eza nini o mekampe ko expliquer biso en tout cas comment on a d'abord nani je m'appelle Bokanga Janine maman Bokanga Janine oui. Merci beaucoup naye awa toye awa kuto moni oyo toye pole la maman en tout cas sunga biso insécurité totale eza na kingabwa bokosenga na mama to bokosenga na ministre de la justice to ya intérieur bokosenga na premièrement maman nde amemaka mwana très bien maman nde abotaka mwana très bien donc 9 mois 9 mois nde maman ayoka passe ministre lokwa muto kama ministre de la justice en tout cas talela biso likambo na intérieur donc ya voilà batalela biso likambo en tout cas na limete kingabwa précisément na Yaoundé to mal à l'aise akosakana te neti eza bakomo bomana ba maman ba age na biso boye ko kata eza ko violer ko tute ko kata ba jeune fille ko boma jeune fille abimi na 3 na 4 heures aso so biloko pa kele ntigida ko soma biloko ba beti masati liboso a porte do asale loko te asali eloko te Francine akufa tikibana tozo kufa na ndenge ya jete ba jeune garçon ko kufa o mona mwana soki abimaki nano ayete muteme ebonga te biso lokwa ba para tolala kate en tout cas basoda bazana bango bakonzi bazana kingaba mais jipe ezate oko benga la police boye intervention ezate parce que baoluka ba moto baya na retard tabusu 23h moto ezate ndenge basala ezate na minute toza to na mama otoza awa na mama toza na toza na matanga na quartier babomi mutu en tout cas tozo senga na son excellence président Fati Beton côté mutema na biso elalaka côté biso to mona ke tozwa pain na Congo en tout cas président Sala zongi c'est la biso président Blaise Kilimbalimba azonga alors azonga c'est la bino général Blaise président général Blaise Blaise azonga parce que Kinshasa bongaka eza na mutu moko soki alobi azo peser très bien soki alobi ba yokiye en tout cas ça na mode autorité wana azonga penza insécurité totale et comme la kingabwa na suki wana kisasa kitoko na ebisaka bino ki avana baza ebele ba mama osoko tali baza na ebité so baza plus de 200 mais bozo monaka bino moko balobi insécurité na kingabwa basengi retour ya général Blaise Kilimbalimba bozo mona yango retour na yedo basengi azonga le pourquoi zonga balobi que insécurité donc il fallait mobali maman moko auto betelanga lisolo bi papa kisasa zo senga mobali baboyi double sim baboyi balingi mobali drapeau telemaka na 5h ya RDC balingi ye double sim balingi te keba yo muto zolo bakeno dendo eleki soso kingo na soso na elengi keba na yo lisusu kingwa soso kotika laka kingwa soso mama pusana mama mususu yaka mbote mama komo nani komona mama olenga anto pusana mama muke po baluka bayoka yo mama olenga anto lela tuno mutuna moko bosengi retour ya général Blaise Kilimbalimba pourquoi pona nini mutuna nanga yango wana bon wana merci papa na mutuna na wana nde baninga nanga baleki balobi sur quartier obiso tozali très bien mais nga mingi botaela biso nde likambu kaka ya mai soki botali bien diki wana ti lelo banda toleli mutu moko arrangele biso azate
azate sikoyo susi na ngai nde ezali bobongisa ya biso diki wana nanu mai yango oyo problème pe mususu yango wana problème mususu yango wana ebakisami likolo ya koboma nanu bato donc banina na wana na banina na wana abakisi likolo ya liwa ya bato bato bazokufa papa ndenge ka baninga balobi mama moko voisine na ngai mutu azokate lichette jeune garçon azokate nazoloba boy mama nakufaki lobi chef na biso ya quartier nda bimisi mbongo kuto ezate ya koche na mort yenda bimisi mbongo ko ba ke koche bembeana na mort siko to moyi ba jeune garçon ya boya bakuluna bakomo boma biso ba mama inutile to bota bino bana mibali ubendenge nini papa to bolinga bobo taka bana basi pe kindumba peka wana nakoloba bongo pa ba zemi pa zo elona ndako kuluna jamais mwana mwasi asimbi lichette omona ka bana mibali siko jeune garçon azosimba lichette akati mama ya muninga siko mama na opeso basali ebongo siko na quartier na biso bibembe ya ndenge wana chef na biso alembi chef na biso aza mwana mukeme azosala biloko moko ya lourd botia ye liboko chef de l'état na biso tia chef na biso liboko na quartier ya Yaoundé na Kingabwa na Limete susi na nga lisusu makasi kaka pona diki wana so botale longi na nga o deuxième fois na ya toza na susi ka ya mai wana kala te 10e mois ngoyo mai 11e mois ekomela biso na bandako tozinda lisusu to kolelelera bino lisusu so to yembala moko to yesi bino susi na biso bosunga biso donc mama soki tolandi be mama leli na makambo mai ya abeti na lisolo ya insécurité te mais eza peka moko ya ba sujet c'est important yo muto zolanda oloba mais pourquoi te mama sengi alobi boluka bosilisa eloko bino bobandaki babandaki basilisi te ata kutu kosala te mai yango deja ebandi koya esalami te mai ebandi koya siko nakoboma biso boye tolala likolo ya mai bazoboma biso kaka likolo ya mai yango. Très bien, moi liloba suka kasi ya kokabwa na émission. Liloba suka bakonza mboka botala nanu chef na biso ya quartier sur ba makambo botia ye maboko aza mwana mukie chef Seleo botia ye maboko papa na leli ma miso ezotanga ngai pasi komona mwana ya mukie azobunda na likamba boneti mamo bakati kati abimisi mbongo na ye na poche po batia na morgue ebembelali nini mbongo akotia na morgue ezate mwana ya mukie boye mais bon que la biso mawana bakaya boye vraiment pasi mama azolela lobi ke chef Seleo mokonza mwana muke ba charge ba pete lati ebele mutatambolaka na sima na ene tulu kwa ba mama keba mutoyo ba mama bazo soutenir na yebisaka bino keno omoni soki mbongo balobi 5000 mama na sekata ko seka mama la ngai to continuer lisolo eza mama yaka pusana mbote mama Comment nani? Mama Fifi Malonga. Longisa biso na likambo yo yeli par rapport ya komona yo. Tozomona abo komi retour bosengi kozonga ya général Blaise Kilimbalimba par rapport ya nini? Par rapport to senga voilà yeto ebi azo pese na kata bila Kinshasa. Loba micro voilà. Azo senga na Blaise Kilimbalimba zonga kwa ya tamwa lourd na kata Kinshasa. Do yazo pese. Azo ko pese makasi. On ngai la biso la Kingabwa capitaine na biso azata na mutuka moko ta ko sala cette intervention do ezate ata jeep moko azana mokutu do ba mituko ba pesi ba policier kuna yete Kingabwa to sala kana ngoti OK so intervention sala biko to ko mutuko to na 0R akolongwa ndenge nini kwa landa tikuna na makolo ata kutu moto a depina azana ngoti c'est tout ça ba jouer na kata Kingabwa to yeba na biso te tout ça na valeur na Kingabwa te po tozo kemba makasi. Très bien. Tosenga ne ba pese mutuka kwa tozala na mwa kilo mwa jipe zala neti baninga na bakomi na ba na jipe okotala ba bakomi commune ya Limete Kingabwa tozana ngo lobaka na micro wa po yeyo kana kuna tozala na mutuka moko te ba pesa biso mutuka na biso na Kingabwa capitaine biso fata na mutuka wala ndela biso makambo zo lekala butu oyoko bakata ki mutu babomi mutu donc moyen kolandeleza te obonduwe keti bakona kotika bembe na morke soki jipe ezali bakotia mutu na jipe wana bakenda ye tozana eloko te na Kingabwa basoki na biso général Kilimbalimba na kati ya ville de Kinshasa azonga Kisasa ba mama ebelo ba mama bozomona baye kobenga nga babi ase na émission no foka atoleka toloba retour ya général Blaise Kilimbalimba ngate munalo babango bomona ngo pe yango makamba komi chef de l'état Fati Beton na ebisaka yo keno oza mwana moko yaya moko papa moko koko par rapport ya yo yebi parce que oza diana bakoko nzambe mutapesi yo grâce wana kokamba ba congolais tangu déjà ba mama ba osenga déjà na yebite yo mutoza nzinga zwa dossier wana zongisaka déjà signé po makambo eleka bien
keba ba mama soki balakeli yo mabe nazo répéter lisusu keba na ba mama soki balaleli yo ngonda batu oyo bayambaka Yesu taka kotaka na Yerusalem ezala batata te ezala ba mama batandaka maputa balalela ngonda ezande nini toboyi double sim tolingi drapeau ka etelema na 5h moi liloba ya suka kasi ya kokabwa na yo po ba mama bazebele do wana deuxième sujet mpela ezo ya kalate kaka moko fima landaka biso eba fima ngo atata la mutu kate sele yo ata na moto te siko akotambulaka ndenge nini kwa ya awa akota awa abima awa kaka ye fima ngo ape na mbongo pe asoutenir biso te tozebele soki 5000 aza député te ye mutango wana ane loko tata kaka mwana ya ba mama do ebele bato wana tu bayokaka ye kaka ye mutu amukie wana mwana ya ba mama eleve ya sheko kwa mulumba ya solo ye kaka ye filme wana kaka ya mukie tosere bolu wete loko mukie soutenir ye sava bakonzi yo mutu ozuli baku ya kozala mokonzi lelo lukaka pe osungaka pe babola kobosana te escalier pe na kati ya ndako ezalaka yo kanti kovandika likolo suka okitaka te bongo wenze osala wapi okesomba tomati ndenge nini bakomona ndenge nini yebaka koliaka pe na batu ntango batie place wana zwa charge ya bamama oyo nazo repete bamama mibali te mibali yaro moko boye mitema yoyebi kaka me bamama ekozala mwa bien kitoko na elengi baza ebele soki tokoloba ebele te bamama bapapa pe baza bayebisinga bapapa tozwana sur moi 2 papa ou 3 papa bameke mpe koloba papa pusana mwa moke mbote papa komonani papa kombo na ngai papa Benjamin Ngandu papa Benjamin Ngandu namoni na banderole awa bokomi insécurité na Kingabwa pe na suka bozosenga kozonga ya Général Blaise Kilimbalimba. Donc ça veut dire que kozanga ye na poste wana ville province ya Kinshasa insécurité kwa makasi. Insécurité makasi moye ya kolobango ezate. Au courant ya sans moko. Très bien. Combien? Na kanisi 5 ou bien 6. Wana kana Kingabwa ka. Kingabwa wa. Insécurité moko. Obi mama bimi na tongo. Akende kulukula bana nani makangi. Wana basoda. Mais tu vois pas nani bazanga basoda parce que bana minduki tu vois ba koya minduki to benga ka bana ni basoda bangono so ba criminel insécurité moko nanu oyoka te na kati ya Kingabwa situna ya unde kuna na se très bien kuna parce que mai yangwele yango ekati si kuna nyonso na ville parce que mabe nyonso bazo sa nini baye ko bata makuna wana posala bato mabe uzomona yango nde tosengi bazongisela biso Kilimbalimba azonga tosengi bayokela biso parce que tokosila donc retourne ye osala bino bien ok donc ye nde mutu aza na makoki ya koloba ntango ye azalaki ezalaki ndenge mosusu me ntango balongoli ye ekomi makambo mosusu ozomona très bien olingi sikoyo mutu ya mari kwana asa nini azala pembeni na biso très bien oyo tozala na bango kuna na point chaud mituka eza te donc bapolisi akuna mituka eza te mituka eza te tosengi ke bapesa ye mpe ata chip na bamoto oyo ezala mpo na nini totelefone kuna oyo eyindi ale intervention eye mais tosengi baya bapesa ye eloko moko ezosalama eza te yango nde toyawa tozokobakisa kaka ok bapesa ye mpona sécurité eza nini eza na kati ya Kingabwa mibale nazobakisa bakisa papa micro yango ti jango nazoloba loba papa kuna kote biso tofandi na Kingabwa tozaka na se ya mabulu soki oyo tali omoni na se nakoya fo bobengisanga na yo okita kuna très bien nakoya kuna omona na misu awa na sanzo oyo tozali awa mai ebandi koya lo mai ebandi lia lisusu mai ebandi koya oyo tobengaka mpela me basalaka diki moko kote kuna no diki wana esi kufa ezalaka ya kala ntango bachinois bazalaka
ezalaka bien mais lokola bachinois baza te badepute toza na bango tozoyeba te nini bango kosala mpona yango nde tosengi baya basaleli biso ndiki wana gouvernement afongola miso asaleli biso ndiki wana mpona mai etongisa biso lisusu te. Merci papa. Mama mususu papa, mama yaka. Mbote mama. Comment nani? Muswamba kabe ya Gigi. Oyoka dia muswamba wana ça veut dire kende konanga. Bosengezani. Posano ezani. Posana ngana bosenga nangeza tozana insécurité na Kingavwa na Beni Yaoundé. Papa tozo nyokwama. Tozo nyokwama na kokale na bakuluna, tozo nyokwama na miyibi, pe tozo nyokwama na mpela. Bakangela biso na nudiki wana o epanzana na ngwele po tozala lese. Bazongisa bashuna po tozala kimia. Et puis na sengi na mokonzi na biso mboka papa Fati Beton azongisela biso général na biso Blaise Limbalimba azonga papa zonga donc on a besoin na ye azonga pas mokonzi mboka azonga e poto zala ta l'est to zala bien et puis troisièmement na lobby boye to na chef na biso chef Seleyo azamwana muke azomema ba chef ba mame belé eza charge azata ne loko moko to ekotela ke mbongo balandaka biso bakabelaka biso akipaka biso ebembe kufa na quartier aye asungi azabongote ekuye na bengaka ende mwana jekoko mulumba leka jekoko bazaka bango mibale wana basunga ye mokonza mboka mpona nga asunga ye ata moto apamba apesa ye soki intervention asala nini alandaka ate sika moko ya bia pesa ye soki maye yeli biso tomikimelaka te pane papa po tozoniokwama kala te awa elinge ya tokokima wapi le 11 awa tokimi mokonza mboka tala biso tala fo belongi na ngai o bayemba talaka na ngai ye monanga talaka na toyebele me talaka na nga talaka ya chefu na biso oyo alandelaka biso Seleyo talaka na biso na suki wana papa mama lobi boye azoloba boye fongola matoi makamuna oloba yoka bien talaka na ye mona kokutana na mokonzi mboka ezala toujours bénédiction soko kutana ya salelo kote ça veut dire que bandoki ya famille no balingi to yozwa na répéter lisusu komona ka mokonzi mboka boye to roi ezala na quelque chose mo ba remetaka ba pesaka mais soki apesite tala famille na yo mais mama lobi tala kananga mona ye mona wo mona ye tolingi to benga ye na lingi na mona ye babi anzoto mikie na yebite balobi ke bokonote mama msalo binzeta lipela amboloko kombo wana nyonso ka ye nini avimba na kati mwana ba mama akola na kati nazo repete lisusu keba yo mutoza kote kuna dendo elekaka nango dendo kotikala ka dendo kingo pe kotikala ka allez-y comprendre makambo double sim tolingi yango te tolingi ka sim moko drapeau telema na 5h 6h babeti siffler ne mwana te papa yaka tosola siko na ye mbote papa je crois eza mbala liboso asa ya mbayo na ebite selo yango nani o nazo kaka selo eza yo to nani nalobi kaka nelingi naloba yeyo aza na vola azotambusa bamama soki alali pongi na vola mutuku eko baluka alors faut ko soutenir muta boye balobi charge ya bamama tokoloba ebele te toyoka ye ndeko sele yo kotala yo na bamama baza nsima na yo ne mutu ozotambusa bango mais loko oyo esepelisi nga oyo miso emoni etangi balobi insécurité na Kingabwa na banderole na bino ya mibale bosengi retour ya général Blaise Limbalimba par rapport à quoi?
Merci beaucoup. Ouais. Non, merci. Vraiment, na ba maman nyonso oyo bayena no awa. Très bien. Na sengi pe merci na Fondation Malua. Na ndenge ayambi biso andimi kotia ba caméra na yanje. On a ba problème toza nango. Na sengi na nous merci. Na maître Billy Malua. Billy Malua. OK. Et là ko toye awa toye traité. Biso tozali ba leader d'opinion. Et ça na bateau nzamba tiela bango pour balobe la population ceux qui bakokufa bakufa vraiment ceux qui tolobi to bomba c'est que quartier na ngai kokufa pe kopola biso tozali ngande na telemi nazali chef de localité mais epesa me na mutu nyonso ti lokola nga ngai nazali parmi moto oyo abatelaka volant ezali mokonzi azo kodirige quartier na ye mpe kimia eza na kati ya mabele na eza boye te sikoyo biso toza komona na kati ya quartier insécurité ezali ndenge nini population na nga baza kolela na kati ya localité ou bien na Kingabwa ou bien na commune ya Limete ebongo ngai chef na bango eske na kokolia soso malamu mokonzi malamu bayebaka soki kimia eza na mboka na ye yango tosengi na boye tosengi na Général Blaise Kilimbalimba omoni na kati ya mabele oyo ya capitale batiaka moto ayebi okanga likofi batiaka moto oyo ayebi koloba mpe kotelemela omoni eloko ozali kosala nga na ye awa ezali mpo suivi ya population esengi mpe général alanda suivi ya population ya bacivile mpe na bambila bapolisier ndeti na quartier Kingabwa na Kingabwa na Pwesho quartier Kingabwa eza na bakartier ebele mais bazanga ata jeep soki obengi intervention na 23h il faut ba policier baluka ba moto ngone eza ya bato individu soki moto eza te ndenge ni bakoya faire intervention faut te uti likolo et uti pa capitaine te capitaine tozane na kata Kingabwa azo travailler musala kitoko mais jeep eza te na Kingabwa mobimba soki babengi mutu na 23h ndeti awa baoti ko boma mama bato babetie masasi akufaki ba criminel baoti boto la bato mbongo bakambiste mbongo ba criminel baoti boma bato na sans fil ba criminel ba civique baoti kata mama ba potente to bimba ngamu tu na pesi mbongo batie na mort ngaza député te nazaka ka simple citoyen oya lingi population ne malamu yango to sengi général Blaise Kilimbalimba basonga po ba travailler musala kitoko Papa Fati yo zali président na biso de la République biso to photo na Kingabwa ya masekité vraiment eza na mwana oya telemi soko tuni autorité nyonso ya makata Kingabwa bayebinga na bimisela yo batu pe batu ba vota yo il fait suka bongo te ngana kenda kindu pona kosa elo campagne yo yebinga ite na za mutaba ndundu mena matia vio na keti kindu ya kosa elo campagne na kindu na yebani na kenda kosa elo na souci koza na président mutema malamu boy soki to perdre ye c'est que problème ekoti na Kinshasa ou bien ekoti na Congo président Fati moto nyonso tu ayaka mpona kosunga yo te eza na bato yango nasengaka pouvoir ezo na décentralisation il faut chef de ria azwa valeur ekoyeba bainsécurité kodose nasengi na ministre intérieur yo ozali papa na biso ti ndenge oza wana biso bachef de ria bachef ya localité bachef ya quartier biso batokopesa lokumu mais soki bino bozali kosunga biso te bozali kosala na makambo elingi bino nzokande il faut bosala makambo elingi population eza boye te siko soki population asengi mpona nini na kati ya Congo soki population mutu asalaka musala malamu akumela na musala te mutu ifo azala mabe ubi azala moyibi ye nde mutu akokumela mais président aza kosenga bato bakosoutenir ye siko nani akosoutenir président Kilimbalimba abandi musala depuis nayeba ekala na colonel soki na posa ite azalaki soki P3 atiaka sécurité ya ville de Kinshasa wana aza na colonel auti matadi na mone na matadi musala azosala mais ye abokute kaka bolongoli mu tala leo besécurité bandi besécurité ezaka na Kingabwa te besécurité eza Limete insécurité komi Kinshasa mobimba il faut penda tosengi na ndenge babien monsieur le ministre des intérieurs papa aide biso sala choix aux populations ezosengi ekozala malamu yebaka bamama soki batomboki okola na pongi te
tokoloba nini nga naloba neti nini nga mona bato seka buya katelanga partout baka na TikTok bakelango partout makambo oyo onde kwa sengi na nini nalobaka eloko moko bandeko basengi retour ya général Blaise Kilimbalimba pardon na kati ya poste na ye ndeko abike ayebi kobeta likofi kisasa na yebisaka bino kefoza likolo ebende ekumbaka nde ebende soki bomoni libaya bandi komema libende kobuka yango fo libende koemema mpe moninga na ebende tokoloba nini mo liloba ya suka kokabwa na yo liloba suka fwebe kozala te mpo makambo zosila te liloba suka kozala te mpo makambo zosila te donc liloba suka kozala to makambo esili ndenge toza awa oyo moni na ye eza kaka bamama moke naza plus de 5000 mama plus de 5000 mama na kati ya kingabo mobimba moto abimisaka bato ebele lokola ngasa te moto abimisaka bato ebele tuna balider nyonso bakasi boyebi na kingabwa bakoyebisa bino selo aza vrai lider seke biso tozali na posa boye tosengi na mama Marti nazongi epa na yo mama yo muto boti biso yo muto boti mokonza mboka potibe toyoki te mama Marti mama ya motema malamu ngai nazali mwana oyo nasenga yo tozalaki na maître Maluwa nalelaki na bi mama ya komona bana kingabwa mona mama na biso ozotika bana bazina na mai toza na bato misusu bakufeli bana mama zolamba mwa bitekuteku mama zolamba mwa kwis mwana angata ye na mai ya zinda kufa lelo tala biso lelo yo basi na biso tokolelango epa bana mama Marti yo zali mama bolingo yokela biso mawa ya komona biso na kata kingabwa ministre agriculture aya na kingabwa alobi akoya kobongisa diki ya kingabwa na Yaoundé atikali kaka promesse na promesse mai yango oyo bando ya tokokende wa kotoni tokova tala ebele ya bato boye ngai mpe mbongo te eloko te me nzambe eloko apesiki ezaka kilider yango mama Marti yokela biso mawa bangisa biso pito na mai na miso tolingi kaka tomona oyo na kingabwa tolakisa yo bavatire nini oyo mai ezosala biso na kingabwa ministre ya me solution eza te ti lelo batindela biso pont clair eye kosala biso mabele ebwokela biso ekanga badiki poso botiki biso ekosala pasi mingi yango tosengi mpe na fondation Maluwa etika biso te ekontinue kosoutenir biso ekontinue kotia biso maboko mingi na mokonzi ya mboka Fati Beto tosepelaka na mingi na yo papa tokoki kobosa na bolamu no te na kingabwa wi tozomona baprese tosalama wi metala mai ndenge ezobela se biso tokofa na ndenge nini mama Denise yo ne mama na biso yo ne moto olambelaka papa yo moto oyebi papa eloko nini alingaka mama oyebi pasa bana tala kolela bana kingabwa diki angwele ti lelo mai ezokotela bango ata lelo kabelinga 5 millions soki nazolala na mai nakofa na ndenge boye kotala kana biso boye komona biso depuis tobandaki kobelela inane yango oyo ata moto akosunga biso te totikali bana betike tobulaki lokola tokozala konsole me ti lelo tozolela mama Denise Nyankero nanu namona na kingabwa te soki okoya kingabwa na Yaoundé ekozala esengo soki okoya na kingabwa bachef ya localité bachef de riz bachef du quartier même de bourgmestre ekozala malamu yango topesi bino tu merci topesi Fati Beto merci papa na biso na makambo tosengi général Kilimbalimba tosengi dike ya ngwele basalela biso merci beaucoup ndeko asaleli fwa na prière tosambelaka foza na kondima ata komoni na otema asengi merci ke Fati Beto merci po na makambo dike osalema Fati Beto merci na ndenge ozongiseli bango de général Blaise Kilimbalimba Fati Beto merci na makambo mama Marta Goya pardon mama Denise Nyakero nelaloba boye tozalaka mpe na motema bomoto nazorepeta ke eloko oyo mandala ete esilaka yaya ndeko
Kobulete kende mutosiami osukisi yango te. Kasavu balekaka na ye. Sekula kukungwendu wazabanga eske yo zalaka no zana ba Rwanda na ba Tanzania na ba Uganda. Pata ngoya kisasa tomo na yo. Babilile ali 32 asiami pake. L'esprit bien Kabila le père aye. Batamita mabe balongoli ye. Moi maya yepe na ndenge na ye. Afandi pe asololi pe. Bo comprendre ka cher. Azali pe ye wana pe envie. Mais l'esprit bien moi na mali meta wana na simandaku. Ye wana yepe afandi. Mais bon me que peu ko yebaka. Yebela. L'esprit est bien. Bosunga bandeko na biso akingabwa. Boya kaka te na tanga ba élection, na tango préparer makambo na bino na intérêt na bino. Ngaso na lobby ba oyoka, aseso na lobby pe ba oyoka. Turo so ba ebo voter bango. Yo zolo banini? Yo zolo banini? Ba ko voter bino te. Émission na bino zo silat. Yango yo émission na bino yango yo. Et c'est Sili, on va pas oui, voilà, allez-y. Na autorité ndio soto sengi bino. Biso tozana pieto toloba tozana 5000 maman. Tozana 2000 papa. Gai soki na lobby bo c'est ko bima député. Po tozali leader d'opinion. Mabulu eza quartier ko sakana. Biso c'est Léon Nengaza wa leader bana. Mabulu ezali quartier fait tombwama. To uti na bamboka papaya. Na Gabon, na ba bord de mer, na ba bord de mer na Bokala, eza quartier ko la Kingabwa, mais bord de mer na nini, eza kitoko, poni biso te Kingabwa. Quartier za pembe na mai eza quartier ko panda. Mais poni to bongisa te, na sengi penda ba mama, na fuka meli ba continent ngai. Bon c'est l'élection te. Pour ba émission to kozong c'est la bino. Bana mabulu baza ba mboate, bana mabulu baza ba étiquette te. Pour bo sala la kabiso na tango ba élection. Yango yo Kingabwa to zinda. Yango dike za ko kangama. Mais to vota kabino. Yango bien to pesika merci na mokonja mboka. To pesika merci na mama Denise Nyake. To pesika merci na mama aboti mokonja mboka. To sengi kaka mama Denise. To sengi yo mama na biso toya na Kingabwa tokoyamba yo na pondwa ngwe tokolamba yo na batembela ngwe tokoyamba yo na mbisa ngwe Sakaka leader na besoin kataka parti obokango ndeko lobi ke Denis bakoyamba yo na Kingabwa na pondwa ngwele tuna ngwele za nini mama ezala ngo bio na matembela ngwele ba opesa yo okelambela paix na mbisa mai wana promesse émission ngoyo ba promettre yo jour kotaka makolo nazo senga asengi pardon mais ngala asenga bino pardon te soki bovandi place wana se bato ne ba pesi bino ba voix ba sala bino pro bino bozala bango ne ba lambine biloko ba pesi bino mais bo pesi bango na monnaie de singe bo moni makambo ngo bo comprendre jango ndenge zali bozala kebela kolanda émission na bino na ye moko assez azalaka moko na idéologie na ye nazo répéter que nani ayebiso ke yo muto ya na kodia ya kaka na butu kodia ya kapeka la ndoto ba pesa ngo ka boete ko beta tolo telo muto simi makambo azalaka arenie bomoni akei oyo pe ko ya pe arenie pa okende menzungu o balambela fufu etikala ga wana naki kalungu kende na ndaku na bino mama la nzungu abanda olambela fufu tango za na 5 ans moyibi fakwa banda esi yongololo batoro bango tobobo ngate mutu na lobi yango papa na mutu lobi yango boyaki kisasa kotanga soit disant na mema bino na kampa tomeka peko bimisa ba archive soko za pena vrai congolais kinois de naissance ayebanaka mona kisasa ayebanaka olibanga langa ngalia kaka ao pona langa alia kao eza obligé metsa alia kawa na sultani na ye na bonga na alia wat na tango na nko na pesa mbota na ba soutenir nga o bazai proche kitoko na lengi petit na nga Romi kitenge ye mutala côté makambo atambusango maître Nathan Matondo spiritus niveau élevé so na besoin makambouye ya sambate honorable Nikita Aigle Royal na pesera mote bisika za honorable ta makamboyo Nikita ta makamboyo Aigle Royal simba makamboyo
Hervé Maleke, hein? H Lumière, na pesoka mbote ki bisikoza, Mike Kanduelo, bisika bazala pesi mno mbote, sans oublier pile vient nanga moko Maloua, Fondation Maloua, wana vient nanga kati, a patron nanga pa vient nanga. Lobi pe na ozapeka patron, et ape mabete David abazala David, aleka ape na makolo mututi. Alors abenga ka pe excellence, bon so na bengi nga pe excellence mabe wapi. Nga pe ba ko benga penga. Basi ba pamboli déjà nga. Merci na batu nyonso baye na kati émission, ba uti musika baye pena babike assez fotra atolekana. Merci na leader d'opinion oyo asimbi ba mama. Tango aloba makambu pe so monana. Merci na équipe technique. Na Enoch Mafuka, hein, les grands caméramans en biche. On a besoin de drone te petit nanga le bukabu ya misapi pembe sakana lango pena katela ngango mike. Yone muto linganga ngate zala peka wana. Na banga yote. Émission Silia.